olingi peut-être au coopérer na bango moyen quelque chose de bako tchona hit parade fala mais nzo mekena on a trustif au fele donc zelo mo côté que son ko kama no tese mo tebeta na trustif o mona atana na banzema manza ntebeta na ngote pona ngai na website makonza mboka na biso boye vraiment na ba bouquet oyo et ya ba trust ba bouquet oyo net ba start time pona ça la publicité ba canal plus bokanga ba trust TV wana ba trust soki Africa parce qu'il y a trop de bêtises na ba chaîne wana moni biso zali ba africain to lingi sko ko reprocher nini to senga quelque chose dans le contraire nango mais mega on ngara ko na chaîne wana te banda na botama donc so na landa trust TV il est 30 minutes dans la bima ali boko nango koya ça dit que nana ko ta la TV wana te o mona nzembo abie bêtise manango manzanza bana mo bazo beta bazo la saka bazoto ya basi tout ça bona boy. Non, je pense que biloko wana on en a marre. Ba konzi mboka to solo na bino ka boy na TV. Ba Tres TV za biloko ya kokanga yango. Mais biso ba congolais nde photo za na chaîne o ya musique. Biso ka c'est ba premier maman mote. Ya ma musique en Afrique. Comment ba tout muso ba la chaîne de musique? Alors, aux en studio. Oui. Aux Yemba Léopard, aux Yemba Nini. Léopard film on a film. Message clé zanini. Message clé zali que nazolinga expérience wana ba Léopard basali ezala encouragement pour na ba domaine mususu kaka ya sport mon esprit wana ya victoire congolais azongela esprit wana que nous pouvons aussi gagner, pourquoi pas ba universitaire na biso bako créer pe bakisi ba universitaire na biso bako zo pe ba prix hein donc ça dit que c'est-à-dire souci d'angezali esprit wana ya ko gagner et habiter chaque Congolais. Même moi, dans la classe folle, on va organiser des Léopard, on a sa quartier, on a sa famille. Na Landine de Komoko, on a l'interview pour Mamba Léopard. Habi Ibenge, azoba équipe, nyonso, même yaba Jido, même yaba Maman Zango. Mais parce que c'est un garçon exceptionnel. Nazol Bandingo n'a pas commissaire, bêtement. Non. Il est venu au stade. Nenga se comportait même dans le podium. Il était tellement fatigué parce que Batambola qui m'a bini. Ça m'a beaucoup touché. Pendant que tu es dans le studio, tu as coaché biso. Et ça, maintenant, il y a coaché à solo. Il y a coaché là pour nous. Il y a coaché au Québec. Il y a coaché au Québec bien. C'est-à-dire que tu es dans le studio, mais il y a coaché biso. SMS, voilà. Tu as guidé dans l'année. Non, moi, il y a coaché à solo. Si tu as lobby, tu as raison. Il y a coaché dans la surtout. C'est parmi les génies en Mboka Oyo. Donc, tu vas comprendre que non, Congolais, donc, à Oyapé, à Simide, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait Mundela, ça en a Sima, est-ce que tout le monde Mundela, ça donc, tout le monde peut comprendre. Mais les lots, dans le studio, dans la visite, très très importante. Le ministre, il y a sport, a dit que dans le studio, dans Nzembo, il y a Léopard, il y a la bisso Lelo dans le studio. Vraiment, merci beaucoup. Excellence. Excellence, Denis Kambay, au Tiki Bureau Nayo, n'a pas confort, non, nous surtout dans le studio. Je pense que c'est touchant. Makambo et Salamelanga une fois dans la vie. Il y a mon aîné qui s'appelle Variste Bochab. Nous commençons dans la répétition. On a répété dans Funa. Au qui dans la Libanda Babinayo, excellence Variste Bochab Azawana. Ça m'a beaucoup touché. Bakonzi à niveau on a landa on était la répétition nayo à côté de répétition té à côté qui dans la enveloppe abimona bon enveloppe on dengue bon ça répétition donc on se dit on vous a appelé ah mais via bien ça on a sauté on comprend pour y soka bien sûr c'est à dire que on a déjà recépé là vous comprendre sauter déjà donc micro au comme permet na ba angelu dans l'écolo on sauter ka boy donc avec sauter biso la répétition la France à la Lélona Lubayango, ce qui est la bêta Olympia, entre autres, parce que pour nous, on a s'impliqué qui mingi. La ligne vraiment beau s'impliquer, p na makambo oyo ya Léopard. Moni. Na rolobali kamo rapidement. Au moni temps on a eu décision au sale la Léopard nzembo. Fona lo bango. Il ngolo baté que so bat ba pesi ngam bongo te ko bimatenga za bongo te. Il m'est arrivé une fois dans ma vie. Dans il y a un orchestre culturel pays pour la première fois na poto na 99 na yepsi ka ndenge za la bato basa ba moyen banani na bengi bango na bino na lina ke un orchestre na poto so boko participer bango basala ki confusion bakanisa ki ce que ba pesi mbongo te na okendete nzonga na sala so na lobi ndenge wana
Vous avez déjà la réserve, non? Ça dit que vous êtes économiste. Vous comprenez? Donc, les hommes, donc, toi, on a besoin d'un diplôme d'un mot. Sauf qu'à Babissa, la décharge. Donc, on a Nathalie déjà budget. Mais, on a ce qu'on appelle Carlos Mwamba, PDG Full. Wanken. Et ça, là, on a passé net au monde dans les sous-mingité. Parce que il faut pas comprendre ngai ngala luka ba ngote na sepela ba on ne ba benga ngai parce que na obima lokwa neti batunyo sutu umona le mususu be minaku na ninga mabete azana biro na o misiso ke no tala kai me ai bi ke sofunga to si foi mo benga ngai o comprendre C'est ça. ngana dego te kado zo wanke na nesa mulungu pa na iti ngana bongote donc a pesanga imbongo ya deux billets pour na deux joueurs pour na deux mama bale pour na deux musiciens ça dit que et ça l'a plaisir mais soka pesa na été tonto keneka mais etikala le souvenir na culture pays vie que tant to voyager en bas liboso etikala na histoire ya vie na ngai que Carlos Mwamba asomela biso des billets c'est ça. Ok, et artiste peureux otambola na bagan na éviter au côté wenze na bagan ozana vola na bagan ozana douche na bagan na éviter qu'est-ce qui se passe au bangani? Non. Au moins, ceux qui bon, il y a la question à côté. Ils ont peut-être question aux spectateurs. Mais mais mon temps na bagan. Pourquoi? Oui, ils ont style artiste. Au moins, ils ont style artiste comme bateau musu ba lobana pe pourquoi comme ndefu azomona ba mandefu musute. Azomona. Donc bateau ko lobana bango. Ceux qui bateau bala ndaki ngai dimanche oyo to ganyaki coupe ya CHAN. Na lekaki na RTNC pa ndeko na mami elela. Na na banga. Na na survêtement. Yo survêtement là tellement bagan vous expliquer mais pour yo za capable le rochango rochango la bagan au moins il na simba ki ballon pour ba garder coup de balle va couper mais va bagan au quoi ben bagan sportif voilà ba tampi fa ila ngaso ya ozo comprendre ba tampi na luka ai la bagan o gagner la ki on match wana musana la tanga na ngolo susu c'est un style artiste faut ça na style na mon na pona que yo mo remarka ngote que na parmi ba artiste so balata cravate mingi parce que l'artiste mingi na Congo ba iboka na cravate te vous comprenez voilà pour bien musique ba ko kangela ba mutu kasi justement ba kangela ko pani vous comprenez o kanga cravate te donc ba iboka ba no kanga ngoti donc mona ore ma ngoti yo mo te na kangina misu na o te na kanga na misu no te na kanga na voiture déjà kanga na voiture na enfiler awa na misu no mais ko kanga na ko enfiler nyonso na ba bilambo nzamba sali mikolo nyonso ye souffrir na Kinshasa poto eza sauter te sali nzamba tout le bandini technologie et c'est kata déjà ba distance wana parce que lelo prêtre zeka lozeka za na poto moni sona yebisika prêtre ndeti bo na ninga mabete na ngolo ba bilamba te yoza biloko nzamba sa mikolo na binga prêtre ngabi prêtre bon fona tele mapena no po muntu muso ka sandeti ke so yantsa disa sondeni te donc ezali pena ke biloko nzamba auto sa mikolo ozo comprendre oui ba komo na ngo mingi foza la muto tala catalogue so comprendre les mes condoléances ce qu'il y a dit que net biloko nzamba salon mikolo no yebisaka prêtre kene na ba magasin tala biloko nzamba so nzamba lekaki on comprend ça dit que ce que inspiration lekaki allez est-ce que tout ça la nini atindino na WhatsApp bon ça combien pan allez western to na keka kana JPX pour JPX ali parmi ba tolobani ba agence oyo na Londres ali sérieuse. Donc ils ont pas promis na batuté pour ba congolais mi mameka batika na bango de batika la agence mo wana JPX voilà abino utini mongo na yo yepa ke na magasin mais to ça la bourse alinga so loko atini na WhatsApp na valider net mikolo na ebisio mo konzimeka na obengisa biso na chauffer baninga na ngai mon so mo tabeng des so mo tabeng sibiso net oli kamoko boy ba master ça dit qu'il faut un problème parce que ngani na koyela wana ça dit biloko nzama sa mikolo mais dans tout ça podium et mon ngote na sens ni ba combattant ba tcha au bouton biso nyonso bouton no pour nazana yo awa na lobaka ya yo oui te ça parce que oyebi ke tozo souffrir na likamwana ya ba combattant mais ce qu'on permettre ngati ezali ko permettre ngati ezali parmi makambo ona linga suko aborder te mais ezana elo moko loba on a arrêté na pour ma nyonso to ça na émission on a arrêté na ezali na ebineni to ça la émission oui et na ebiso na devant Félix Oazé quoi na ebineni ni ya développer ba idée nengeni to ro aborder sujet nengeni to ro développer yango ezana elo moko loba na nya ko sukola pour la te la mana ya gitoro vanaka na ndako
Voilà, moi, tu as conseil en Wezala, Mouta Soukola, Bena, là, tu l'as bien, quel concert. Mais Mikolo Zola, on a parlé, et ça va bien. Moi, là, on a parlé, tu as studio. Tu as dit, Souka. Bon, tant que tu as stade. Moi, patron, on a atteint un massacre. Mais bouton, on a si beaucoup long, beaucoup ça n'est pas long. Bon, il y a un sujet très difficile. La décision qui est parmi les sujets qu'on a abordé, parce que même Mouta pousse à pousse. Même Mouto Tobing a son métier, parce que comme on a son métier, je pense que même ce que ça dit, on n'a jamais Moussala na Ekoufa. Dès que Babouba Moussala na Bisso, dans un commentaire, on a coupé ça. Ce que ça dit, il y a un argument, dans un mieux passé, on a coupé ça argument. Mais le cas là-bas, c'est un argument à Bissoté. Donc, et ça l'a quand même, mais ça, le cas là, Mboumo est éli. Donc, quand on a bango côté la mine, soit t'es poli, l'anzété, soit t'es koi, va conseiller aux hommes. D'accord, na ko lingato talanze momoko, nanze moneza question. Titre na moneza question. Nani alambi? Nani alambi? Ko ela ko matana mesa ti foto na nani alambi. Po ko sala pe ennemi na yo mutalambi. Nano lia soute. O moni soki ennemi na yo alambi, même so lingo ka libumu pasi ya normal o kasaka chila ke lo mabe. Ya ona foto na mi nana alambi. Foto na. D'accord, et zala nzembo totala pour faire plaisir na ndeko na biso Azon Ndabiso depuis Matadi Gauthier Loïtoukou et puis et ça encouragement dans des connexions papi mavambo au tel qu'on fait la papa mais pour des connexions Gauthier ils ont une expérience mon co dans la master moi dans la Matadi Gauthier Loïtoukou a chuté qui na mabanga a quoi yo bi kana ba tozala ah obena bukani ah obena kufa kaka akufite nzamba bikisie etapa liboso ndenge lobi bakima ina bembe wambalebele yesko etapa liboso nzamba bikisie to leki etapa wana akomi na hôpital yebe na otambola sute na ndenge otambola sute abani na babeki iti atamboli akufite atikali na velo te atamboli seka azwa problème nzoto bassin seka abota sute aboti kutu mikolo na osenga botisa mwasi nesusu nasali commande ya vola so ko permettre ngai quand on tanga ba komo ya Matadi vraiment na pesa mbote mingi par excellence Jacques Mbadu lourd na pesa mbote na pesa mbote mingi na Miller Lutelo na pesa mbote mingi pa ya ogimiza bale nécessaire na modero Ntimba Matondo boma na mwanda sendima et puis oui Jean-Marie Moulato merci mbote. Merci beaucoup, Total. Pardon, on a besoin de péter. Dread carroulage. Aouechi. Voilà, grand frère à parler. D'accord, merci. Total à Nanya Lambi. Et puis, en fait, Bissomo Peto Mituni Nano, Nanya Lambi. Claude Mbumba, To. Joël Mboui. En image. Félix Oazé, quoi, soit il m'a posé questions à la réponse. Soit en un bimbate, en a une partie. Nanya Lambi. Oui, c'est-à-dire que, voilà, toujours mais la Jean Calvin Boissou. Donc, nani wa lambi moto ko lambela yo mingi faut ça la moto zo linga moni to moto linga kayo yinda ko lambela voilà je pense que il faut ça la mingi bon et ça na makamuni bale faut ça la maka par amour makambo ya kolamba na makambo ya mwasi na mobali voilà la linga ina dédié nzembo oyo par excellence pour mon ngai excellence Félix Kabange Numbi vraiment na dédié nzembo wana voilà et puis na pesi mboti oyo na docteur Moussous docteur Jeff Njadi Leteta donc na et puis nzembo ba médecin nzembo ba docteur et puis le docteur Nicolas Ndukute oyo Promedis place ba musicien na biso bazwa traitement siko mitfo alors que c'est monsieur mituna ba musicien bazwa traitement wapi na nenga mabete o batu mingi bazolonga na ba orchestre zaka mukola beli amoni bina orchestre s'occuper na été voilà boni ba na beli ba s'occuper na ngate bo maka mususu yo za la pe bien baninga na ngaboluka ba centre médical hôpitaux voilà sérieux comme ça ba mission ba traitement parce que vous allez pas bien. OK et tokomi na suka na tsene oyebo tokoyo kata moi son ya nzembo ya léopard et tokoyo quand t'es siko te donc ils ont le moko dans 2 semaines
2 semaines kaka parce que ko mena mingi te ebi to sepela to reporter na biso ba date a sorti album ya Nzembo Léopard ezala ta loka mafuta ntabako. Non, c'est dit que semaine prochaine tout ça déjà clip ya on a nous remercier mingi Kulutu Kimbembe Mazunga vraiment merci mingi Kulutu parce que il y a lingi to sala a pesi biso ba site déjà auto sala parce que loke boma biso mingi za ba site moni ya loka bato limba bala bobala na parler du peuple et ça la masute on okende ndeti mikolo yo so on okende o loko ko changer ba kombo place au bateau okende mingi on est comme une primo ça na wote donc vraiment on a raqué mais et ça la biso passe mingi mutum ça le pango moi kitoko mais ba biso ba artiste tozali olele musuzu boya osala ta clip pa na ngai ata bokota na ndako te boto la sakito kwa kongo ndeni voilà donc quelque part faut moi amour wana ezala ya batu ko tikela biso to sala ba clip vraiment. D'accord, merci tokomi na liloba oyo tokoka bona nango nayebi nini yokoloba lelo ba téléspectateur ba retenir nini. Bon moni kaka mundu ki ndeza na date d'expiration te pour mundu ki ko sa te soki vani ne mon expiré osakani pa okay. Donc ezane ti fimbu pe date d'expiration ezate mutu mota ti la danse date d'expiration tozana ngona fimbu na lingi vraiment ezala donc on a ndeti référence ya équipe na biso ba mo bakoniango bon biso to tika ndenge nini na autre zo sala fimbu ezali mais tozana loko mo asika komo na ngosete mwana nzambe babaka kina sete ba coronier ba sala la ka sete ba charpentier bisala mingi même les papas soke biso ba visible ce que sauter mingi mo na ka moi c'était mon kekoti donc vraiment je pense que Olaxi bena oza d'origine pour mon tabi visible té oboni ba travail na ba oboni ba visibiliste omona vie miko azawana kipoka puka omona Senghor Kaleto ndo vie miko Seden Play maître Jim visibiliste donc poso ebi visible donc li papa kata na libela biso tu papa kata na mona bu visible kaka c'était calé voilà donc même soko tuni ba puiso bion wana make yemo ko pena puiso mobilu ayebso bina ngape na cha visible même bateau lelo baza ba konzi banano tuni ba vie somi da ayebso comment bon visible na bi le soleil donc yangwana topé ça né na lobi mundu ki kaza na date d'expiration te fimbu pesa na date d'expiration te tokobina yango pendant 2 ans ti na prochain chant. Alors année 2016 oui eza année album to année ya saut TTT toujours travailler album moko monango Boa Mabe donc na Boa Mabe wana vraiment je remercie beaucoup Pito Lukaya Simeon Musindondo Jacques Alvin Mbweso pour l'encadrement na bino sans oublier Jal Kikita Jal Saint-Terre voilà ici kazali na pesi mbote mingi parce que mingi ba mission nga ba butaka poto ba ya kolala ande na hotel là voilà donc vraiment Jal merci c'est un frère pour moi voilà donc né tozali to préparer album moko monango de yo prononcer bien te yali Boa Mabe na point d'interrogation siko poko mango na lingalo kono ndeni Boa Mabe banane mais biso batune tout ça mabe mais oui ce que tali na Genèse chapitre 6 je pense au moins maman nzamba zoba na regretter pour na sala bato c'est que batongo ba mabe ozomona tala ba comportement tout ça ko afficher en même temps au sein mari mi sama kofi tala auto le rapport na ba politicien yo za na ba rapport ndenge mo na politicien pour critiquer oyebi rapport ni nyango za na mesa pour décider ndenge wana c'est que on a lingati ba toucher la politique album monezo yé la biso déjà ba regret ba regret ça dit que non ba conseil nzamba regretter nenga kila mutu a regretter bena moni mina ke bato ba mabe est-ce que yebi ke kala to zoko fife sota na bible et maman le kutate o ka pena bato lokola ba métiché là a vivre pena 960 ans ni métiché là o na ba o ka pena ke bato o ka na 400 ans mutaboti mo ana liboso 400 ans donc mais tellement tout ça mabe nzamba kitson ba mo ba ta 70 80 ans parce que bon de l'équipe m'a bien mis tant qu'à monter ma baisse comme si na 700 ans donc à sali sous ma baisse on s'en donc y a moi na ma baisse faut bima mais na tu vois qu'il a battu tes ali même na mo pe na ma baisse na makam sous ça na mutu musa ko mona ngape ma baisse mais na lo baka toujours boye
soki bomoni mutu ou bomonaka ndeti mwa mayele asali likambo bimi lokola bozoba parfois boposer na question même nzambe ndenge asala délige wana nzambe wana osalaki délige wana opelisaki moto na Sodome na Gomorre kasi tuna ete ntango aexplike oyo bano me opelisaki moke moto wana felo osikisa bango bien. D'accord, merci beaucoup Félix Wazekwa. Et j'espère que les téléspectateurs va s'épeli. Oui. Tous en studio. Tous en a besoin de soutien à Bino. Moni, n'engue beaucoup ko sala. Vraiment merci coach Bengue pour le soutien à yo. Excellence derrière Denis Kambayi, ou l'équipe vraiment yo moko na studio. Pe oye comme est responsable. N'engue zalaka. Donc loko wana tout s'appelle na mingi. Tout le but que le ministre ba kana répétition, il doit être dans studio. Mais tout ça la nzembo ya mboka. Voilà, donc nous avons dit que non. Tant que Bangamou ba Léopard va s'impliquer. Ministre et sport va s'impliquer. Voilà. Nous avons et puis rapidement pour la Denis Kambayi, nous sommes très contents parce que ma tête est zone à sport. Baptiste ministre et sport moi na ma tête. Donc toi déjà au CP là. Merci, merci beaucoup. Okay. Et j'espère que les téléspectateurs nous sont peu CPLI. Oui, merci. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à tous les responsables de la radio-télévision du groupe L'Avenir, sans oublier le PDG Pius Mouabilou, le number one, et Maman Brigitte Mouabilou, Madame Christelle Mouabilou, la DG. Oui, il faut permettre vraiment, parce que nous avons vu que M. a suivi l'Angola. Nous avons vu que Alex Fumutite. Baudelaire Kuyena, Maman Nene Datage, Dazi Lumengo, Nakobosa na Mutuloko la. Oui, Baudelaire Kuyena déjà, il y a Nakobosa na jamais. Voilà que Jacques Roger Mouzinga, vraiment merci Mingi. Na soutien au Salaki Biso tant aux équipes na niveau ya Angola, Mote na Bino vraiment, film toujours. Munduki ezaka na date d'expiration, film pesa na date d'expiration. Donc film quand même Munduki. Donc, il y a une date d'expiration pour dans ce moment où il obscénité et puis on remarque na nengi to sali angolo sus na léopard film ou la film yo mo comprendre le on. D'accord, merci à Julien Balantamboy qui nous suit depuis l'Afrique du Sud et merci à Dédé Guéno et bango kuna pe ba bina ki film na nenga mukete